Bonsoir, bonsoir, na ba o nyoso tu ya Mama Bijou. Mama Bijou kandi na lobaka na bino, Mama Bijou aluka na ye makambo te, mais makambo yela anga ka na makolo. Liboso to bandaye koyeba bandoki mingi ba bandaye kozala musika, mais bandoki penza ba posanela biso na ba famille. De ma part, je suis vraiment un peu triste. Ya komona likambo mo oyo yebi mutu na makolo te, mais ezolata yo ti na niveau. Et comme est-ce que kozangisa yo kimia, mais tellement le kwa na yebi o nga naza ka na kimia na nga na ba telefoni na nga naza na ba kaye na nga na maboko nazo continuer musala na nga. Mais na yeko senga pardon surtout na ba mina nga surtout à Facebook. Na ndenge bozomona na komi ko réagir nazala bongo so mutatu molinga en tout cas na koma mutaliboma. Eza vraiment faute na nga te, eza eloko moko o Mama Bijou yebi mutu na makolo te. Un ami moko je peux pas citer non na awa to yebana ipe kala na ndenge ya frère na sœur na ye avanda na mboka nanga la série moto banda ekolobana te parce que a dékonaka après bambula na bambula to akomi ko benga ngam so to kutani na ya pesi ngambo te ngape so to na kutani na pesi mbote meto ba kutana to kutana neti wapi parce que nzela oya tambola ngala tambola hakuna te e ko sala ke il faut eloko mona sala yazala ki wana en tout cas nazana ennemi na mutu te na loba ngo mokili mobimba bijunde nazabe nazana ennemi ya mutu te mutu ayebi kaze ennemi na nga wana talie menga nazala ennemi ya mutu te mais na déclassande mutu na vie nanga e ko kutana sali na papa wana affaire esimbité to komi moi ko bengana parce que affaire esimba kité ezana démon moko ya mwana mwasi azala pembeli nanga azala wana toujours ka pona ko contrôler le oni Bijou salaka envia kanga il fallait que tuna ezana ngo ki cité ezaka mayele bato bayebi Bijou bayebi na koki ko wanda ko cité ba non so na lobi Mama Adèle ayebi Bijou asala balikeli mbakala Mama Germaine ayebi, Mama Nani Lisusu, Mama Margot ayebi, Mama Valérie ayebi, ba Mama Bele ba ayebi, Mama Bijou abunda na bana na ye na bomba akambongo na bomba akambongo batu bazo sekanga. Ezala kutu papa mobali nga na boti na ye bana. Abanda eseki moko sekanga, otinda ba papier hygiénique apamba, otinda ba papier mouchoir apamba, nazaka akobose. Naza fi ya na exagérer ka lixité. Baninga bazo katisa ba mabumu nga azana mbongo na kokatisa libumu baninga bazo ke kokosala soki ba misu ndenge ninga na mbongo na kokosala misu nga soki ndenge ni na lingi baninga ba osa mena sala ngote na otalake olina sala tamsu likambo mo pona nga na omoneza na ngo important te sana ngona tina te tamsu moi 3000 moi 4000 malam na somba terrain nanga moi 3000 moi 4000 malam na somba moi ba sima nanga na debo ya kandengwa na batu basekanga menga na évoluer kaka mais likambo e komi awa j'ai même pas le choix siko na lina déconner soki elle na kombo ya Dali Isilonga autika ko sala makambo azo sala te elle va sentir nini lisusu asaleli ngai Facebook moko ya lokuta pona obanda kofinga nga mutu asimba kisi be mutu asimba kisi yebana na misala ndako na irebu na bando tanga kombo Mama Margot mona ndemoni ndengo mona rango za na nini tina lelo tozaka na chantier mutu asimba kisi akotambola ndenga na otambola nini lisusu so na simba ekisi mbeba nazo tonga ba immeuble mais nazo bundela malembe so nazo ndango to akoti na maison de passage nanga nazo mbongo na sombisima muto akoti na maison de passage nanga place esala ki tamsusu babenga kangoni humidité na sali musala na ngai muto kaka boy na otambola malembe mabele na mesa na bongo nazala na vie elix exagéré te jusqu'à maintenant nazo tambola na voiture ya bana parce que qui c'est zate parce que ceux qui c'est là qui n'engana zala na bamba na jeep ba immeuble lokola ba frida mushi bazo sala mais biso to kokate Mama Bijou na kima mbango na mutu te na tambola vie na nga malembe na zala peu pressé te eloko yelinga na makolo batinde lingai ngape na zuna partager les bateaux il fallait na partager ce bateau bazongi ceux qui ont na modèle ni ke Bijou mto sali je m'en fous parce que ngabi boki ni kofunda la police et ça la mi bongo nga moko pe ko to bakomi ko menacer ngai siko ekomi
ke o bijou mutosali Facebook wana. Et comme il est sous que maman o yazaka na sima nanga linga toujours ko landanga on a lota et deux fois mobimba linga bomanga et puis ngamo on a loti yango puis mutu a lota ngo ça fait au moins 15 ans que atelanga poison na kufa. Oso mona mutu batele poison mazolila. Batelinga poison vana voyager na ndoto na olela na mona mutu onga bia so na yoka ki maman intel mbe na kufite. Maman nanga sali anniversaire na beaucoup de fête wana parce que je savais. Parce que na butu na on a lota ndoto mabeke ba bominga na poison. Et tout ça la boy ko bolito lo banyoso. Yo mona moso landanga kala. Bo bundisa nga yo na ndeko no mobali ça fait mbula na mbula nga la koti poto awa bo bundisa kanga kaka. Bino bomona ki place okende ko tonga nga ko kende ko finga nga bomona ka famille mobali nga la bota esika bino bobonde ko kende ko finga nga soki nga nazo kosa bango mo ba ko yoka voice oyo. Bino bo participer na divorce na ngati. Depuis nga la divorce ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans ko kende me ba 6 ans. Bo si bomona pantalon mobali na kata ndako nanga. Nazana ndako munene na yerebu ye papa bala nanga ko koza la témoin. Abande ko benga nga chaque jour. Na ba 2 heures, 3 heures, soka leki bijou to lia aya kutanga ngamo ko na bakaye nanga ngaza ntina mobali te. Parce que ce total bien ye moko kutu papa mobali aboti sanga bana. Alinganga na porte à lopango. So na zwa mibali 4, 5, 6 na facilité. Tamsusu na ndaku na biso, tamsusu na nzela, tamsusu na koti mwa bureau mo we mais ya ko forcer te. Ya ko forcer te nga na mona eloko mutu ko finga ngate parce que so mutu finga mukuse. Maman Antoinette mobali moi c'est ya nanyo ya président de la République na biso ya kala Mobutu. Azale tala mukuse moi si kitoko a piko la président de la République. Toke lisusu nini? Sauf lobi na nga yo zo finga ngo zo tia au sali Facebook moko boye o tie profil na nga na simotie so ba nyoka so ba nini sans effet. So lingina yebiso nganga na nga lukanga na yebiso nganga na nga. Nganga na nga aza penza abe azalaka o penza loba na ngai mama bijouté vanda calme net siko lobi fona bengai azali lukanga na peso numéro nganga na ngai. Donc na loba lisusu nini o lukanga mingi o lukinga trop ozokokanga te na loti obominga na lota kaka obomakanga na éviter yo na Congo na éviter kokoma place ozali même anniversaire na comité parce que je na bande ko se sentir so na ken anniversaire na nga na kokufa na zongi na nga poto ba bimisi ba vidéo bokei na bino soki concert so ki fête so concert nga na moni vidéo wana neti bato so tout temps na bengi bino bobandi ko na bengi mama pona koyebisa eke mama likambu oyo leki na TV kuna soki na nini babangi te bazo mela na bango soki masana ni moi mobala meli masanga pesi mwasi lenga na sali mabe ndenga na sali mabe penza après na komi na ba menace nanga half pass no ba dochi baloba oyebi place ozo tshali sapi na nini te half pass half pass parce que to ke nango ka bongo loin penza ya makasi puis to tala nana kolela ngaza na secrétaire na secret moko te vi nangese comme na réseaux sociaux na secret moko te naza déjà mutu déjà basi ba etala naza déjà mutu moko déjà na simba do basi ba kata mutu nini basalinga te na réseaux sociaux ngana bijou na koko banga iloko neti nini na sikeza nini basala ba chantage ba maison de passage na nzamba ofula nga kaka soko ki lelo mona plein. Nous avons eu 4 personnes basées en place. Dieu me voit. Bo sambu sangaye, bo tchanga ba photo ba nitakala ye, bo salanga li nazo vivre. Na vendre la mboka moko orema mal à l'aise mais na vivre kaka. O botikanga ko? Botikanga bandoki bazalaka musika ba koma pembele pourquoi? Yo lukanga ni na nzoto nanga. Ngala pesa ki conseil comme il mabe. Na bato moki bazo comprendre te azalaka ya yango nani. Moi je sais ce que je suis. Donc mbala sima tokozonga lisusu tikanga isoko koyoka koyoka voice nango ko landanga. En tout cas la singu na mawanzambe laisse-moi na tenter. Nazana bana nanga moko mama moko papa nazana ba frère nanga nazana makambu nange belé en tout cas tikanga. Dali ici longa tikanga calme tikanga calme soko lukinga suna ba problème en tout cas na luko na ba problème te
Donc ndenge yo ba publier yo na nini na ndenge yo ba publier yo na soki Facebook wana na YouTube wana ndenge ngapi photo na ngeza na YouTube wana o nga nazolinga ngote na likambo ezanga mutuna makolo bakoti singa na kati ya miniature o bato ba okanisa kinga kutu na sali Facebook wana pona ba mama musu bazana ngala bango kutu banda na kota na limanto tikala oswana te ngaso na sala ke loka bona otake ka mutu nga azana e problème non 5 ça 2 personnes 3 personnes pourquoi yo dali ici longo sala nyoso tu yo bando ovandisa penza George ovandisi ebo na tanga kutu komba papa bato ovandisi bobi yo omoni nengo zawa so ba kangyo ka miso talaka na simisika mo sino za na Afrique o mona makambo zo sala mutu azala na bino na nganda benga ngambango bi azala penza lekino ngata so ba adoptanga est-ce que pena ajonga bijuna zana kokoza pena social mama na papa nga ngamona mama ngamo papa kutu social mobile na zana ngote bongo ya ba parents sala attention nazongi lisusu soki babanda ko seka ngao teka ba papier hygiénique wa mema ka ba papier mouchoir je pense na sina yebisa ba papa mo wemi balé na ore na tuna ye na lobi na ye yo koki ko edenga te soko mona commerce na ngai e sepelisa ka ote et puis abanda ko seka ngana nani na leki ya mwasi leki na nga moko ya mwasi de musala na bango ko finga nga soka fingi ngana o ya mwasi ta fingi ngana o ya mobali babanda ko finga nga bango mi soki afingi ngana o ya mwasi ta fingi ngana o ya mobali do bana wana batelemela nga depuis nga na bengisa bango na poto parce que grâce na nga bango mi bale baya parce que soki nga te me bango baninga bazana kati alman ote donc na ebite so na sala bango ni mengana bango ka nzambe omweke ka nzambe nga biju na sambela kazala ya kokufa mais so nzambe nga biju na sambela aza vivant nzambe nga na sambela apesa nga mwana nga liboso marque nzambe wana nga na bango tokotala à partir de lobi naza suna distraction tenga na tsali bumu na se puis tokotala nga na bango nini lisusu na bosani mama Viviane ayebi bapasi na bunda papa Simo pe makeleka ayebi papa mingi bayebi na kokangana nga ba carton batu bayebi tina lelo pe nazo luka parce que na auto tinda carton moko so nazaki na bambongo ngo ya exagérer so nazaki na ngala bakisi soki ndenge nini mais na komo sala ta conteneur parce que na komo na posa sala conteneur ke cave na ngeza ya kotonda mais na uti kotinda carton moko donc parce que na ndenge wana kaka ngana mibenga makala patrona ndenge wana na benga mara femme forte parce que na envie ya kiloko ya mutu te parce que oyanga yango wana tam susu kutunga na 100 € ya otinda carton ezana mutu musozo zanga 100 € wana nazana ba million te mais je suis fier d'être moi donc eloko na ngaka na bakisa yango wana bolimbisanga asalelinga Facebook alokuta se bo moni lisusu Facebook moko eloki bino na ami omoni kaka elongi ya bijou nga nazana 2 Facebook o ezali Facebook na ngezaka officiel moko na koma bijou mosi mosusu na koma magasin bijou mosi babilo mo ndenge wana nazana 2 Facebook o eza reconnu na tsaka profil na nga na tsaka ba magasin na nga babiloko na nga ya nasima ya profil donc so moni profil na nga mutaluki ami en tout cas soki olingi ko edenga c'est mieux que tu bloquer yango mbala moko parce que moi na wana na yebele oni na sala ite donc a kospesa conseil onga na mona ki on mabe parce que nga na sabona na chaîne wana na sabona tonga zaki na 6 personnes donc biloko to atiaka nga la mona ka to ba publier bango ba na moni na bengi mama na batonga pona ko yebisa mama na biso ya nabi ba sambwe donc c'est que moi j'avais dit yango wana mais ekoki yango ndeke kobotela ngai ba nini nga na oyoka zuwa na likambuni na oyoka zuwa na likamuni parce que ngaso na zuita ta na kolinga kutu ta bombanga na olinga kutu nda bala nga mokile sentir mais naza pe na tina wana te parce que nazala ka bongo te naza na tina wana te pona so ekolinga ile peut-être na olinge pona nini pona nini penza parce que moi j'ai tout totanga ni ba grade non na tina nango te papa na tina nango te na tina nango te nga na boko la bana nga na éducation malamu ndako na nga yango yo banda papa na banga kende na bamona pantalon moko te na irebu na nga la vanda ka sel donc je suis femme naza femme forte et puis je sais ce que je suis et puis naza femme oh la pesa
pesa un respect makasi na linga respect wana ezongela nga na ba travailleur na ba okomona ba pantola ba tatati ba travailleur wana bazelo kwa bana na nga kozwa mobali eza te ke ifunga na kende kobima na ke na piscine na mitanda nzoto na nga wana ubena kende na ba boîte chaque jour na likambuli mobali akozwa na boîte amono peka mo sa boîte mobali akozwa na piscine akozwa peka mo sa piscine mais c'est beaucoup na ba occasion tam susu otambola na yo ok na o ville okuta na mutu tam susu ke na o tam susu na bureau moko boye funda kita mususu mutu to kende na okandengwa na liboso lopango nzambe soka lo ba pambola yo atana ndako ba toki au porte ça sert à rien ko forcer vinga na force à vite bato ba yebinga ba yebi merci.